Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour, salut. Bonjour la grande famille, shalom famille Bota, shalom. J'espère que nous bosa bien, toujours focus. Le l'autre côté la 9e épisode de film Abisso. Voilà, et comme déjà en attention, et comme vraiment en attention, tozo ebate Poutine alobakate, tozo ebate Aziz sape munokomaka si lobinga yoyo, tozo ebate ceux qui vraiment Poutine aokoka ziza. Hey, ziza. Moi c'est zalaka boete nzambe. Poutine aosuka wapi na ziza oyo mal à la tête oyo nzambe. Mais déjà félicitations à Tirbo. Je crois qu'on a aussi l'ango pe analyse Tirbo déjà au départ après qu'on informé Likambwango et Tirbo a déjà fermé à Salingi moi sinaye tant que serviteur de Dieu du moins azo reconnaître parole wana makambo kalesi leki toujours vivre na présent. Voilà. Je crois titre na biso bomoni photo na biso miniature pe bomoni la grande famille là eza artiste na biso na kombo ya Diana Kimwanga oyo azo évoluer sikoyo na Canada, une femme mariée, mère d'une fille, voilà. Alors on a toujours na ba analyse nanga lorsque na yaka sur ba comédien. Ce qui comédien a sali sortie médiatique, comédien a sali sortie médiatique, comédien a commis na page nae, comédien a sali moi vidéo moko bo et tout et zangi saka matière na quantité. Alors la dame ou encore artiste et comédienne na biso na kombo ya Diane alobi eloko moko o eza vraiment très profond. Je crois photo ya miniature bomoni pe Mama Olive. Alobi eloko moko na lobi non, pourquoi pas na ça elango analyse na fungula pe bato ba comprendre parce que ya lobi yango abwaki kaka mais abeti yango penza CTT. Alors bébé ça lobi non, pourquoi pas na beti lango CT to fungula pe na no ba artiste et comédien oyo na niveau ou bien à côté wana ya kozala toujours que non ya kobelela ka sengaka ezo honorer pe personnalité na bangote. La fille qu'est-ce qu'elle a dit ou encore la dame qu'est-ce qu'elle a dit parce qu'elle a femme mariée alobi que non akenda pe pa Mama Olive akoma pe pa Mama Olive ba pesa bango bambongo ba pesa bango biloko akolia donc Mama Olive a soutenir bango na ba niveau moko pas comme possible et ebika bango moko. Oh nani ngombe moko batumi bale. Hey, c'est grave yango kaka depuis ma mère ya yango ba comédien mitema keto euta kuna donc mère ya kaka na mission moko boya ko panza ba artiste lokola bango pe bazana na bo moko te. Ezaka ba bien wana o Mama Olive na opesa nde e memi penza division makasi na monde ya ba artiste comédien. Alors bref, après ça qui idée na ye alors bi moment to bandaki kokende et pas Mama Olive ba nini Mama Olive abandaki ko soutenir biso abandaki ko pesa voir même ata na mariage na ye ya Diane apesa épée enveloppe alors bi que non na vandisa bandeko mususu na lobi bandeko bomoni o mère azo pesa biso eza inafte eza suffisante mieux vaut mère asunga biso na ba matériel mère asunga biso na ba alors que la biso place moko boye o ekozala vraiment place que non biso so to bito tourner to bando tourner et tout donc azaki na vision de loin malheureusement ba o bazaki wana lobi que non ngana azaki lokola mwana to kuta ba lion to kuta ba éléphant to kuta penza bankoi tiko nga fourmi idée malamu na pesi est-ce que bako ndima yango ba ondima yango te yango nde eloko na ningi na sala lango analyse to fungula bandeko. Aujourd'hui bakomi Mama Denise lelo ekomi Mama Denise to uti koleka awa Mama Olive likolo nango ya kosunga banango ye moko pa sambwaki
Maintenant, je me demande, et ça n'a pas tout le monde oyo bazwaki, ce qui n'a ma pango, ndenge to yoka. Mais idée de commencer à payer ça qui a kolobake non, baso me la biso peut-être ba matériel. Mbongo baso pesa biso ça un problème, teza ba biloko to lia to nini, mais surtout na ba matériel à musala na biso ekozala bien. Donc Congolais a boulakate. Congolais a toujours na limitation. De commencer à payer ça qui idée à bien. Aujourd'hui na minoko na bino ata bokotanga mama Olive, eza sous de quoi kalaté. Eza sous de quoi kalaté pour na nini parce que asami bendi. Asami bendi lelo to komi kaka mama Denise parce que yenda komi mama komi président komi nani première dame na minute oyo malgré première dame na ya mama Denise OK mama Denise première dame lelo ça fait déjà 5 ans mais avant tant bazaki ta na ba 2 ans mama Olive déjà bané toujours ko soutenir ba artiste et comédien tellement afingami tellement minya ye penser tikala ki ata minya ngo batongola ata kotongola parce que façon mama wana mataki na ba minya awawa jusqu'à présent zo mata pona nini akotaki na monde ba artiste et place hasard peut-être azo regretter. Maintenant moi je me demande na ba artiste boza wana boza na o bozwa pe mususu pa zoa afongola ka moi eloko na ye moko mususu sala donc amemango na business parce que na ye baka la fille ici c'est qui oya oteki ko bota kombo na ekiminga lisusu kombo na ekiminga ba artiste baleki ebele aza pe ka bataille moko na Diane oyo tosaki nani likambo ezaki sur internet awa ebele awa Priska du moins aloba ke non mbongo o mama apesanga nde omona na fongola parce que azala na mwa alimentation na ye tu vois. Alors j'ai vite compris que non lokola Diane alobi j'ai vite compris ya koloba ba artiste ne ba bando ke pas mama Olive bazaki juste na besoin maman Olive asunga bango ya donc business perso donc mutuna o ya ye mais ya ko boule ya koloba ke non na sima a to kyozo matériel ezala kité on ezaki mutuna ngambu mutuna mutu azwa ya ye akende mais bazaki na vision de loin te ya peut-être ya kokoti sa dossier ya kokoti sa peut-être lettre ya kokoti sa demande et pas maman Olive ya koloba maman Olive somble biso ba pareil somble biso ba matos somble biso boy pona musala na biso. La fille elle a bien dit hein alobi que non nakuta ba éléphant nakuta ba lion nakuta ba nkoi nakuta nga naza juste fourmi ya muke peut-être na uti ko bota malobia na pesi idée o eza vraiment makasi mais ba rejeta ba artiste et comédien ba rejeta baloba kaka mais or lorsque toza wana mutu na mutu azolinga kaka azo enveloppe na yakende azotala aza na vision ya musala na ye pona lobité bomo na limitation na lobaka chaque fois na ba émission na nga ke no congolais toza na ba limitation. Et aujourd'hui maman Olive bozana sous lokola bozalaka na ye avanté lelo komi maman Denise mais boye ba pe ke no maman Denise wana aza pezo bate ya koloba ke no biloko bobambaki maman Olive ekoki bokoki pe ko sala ye salite bobambaki ye boki pe ko bamba ye. Alors bref na ngina loba nos artistes ceux qui bokomi na niveau moko boye bomoni place moko boye ba osunga bino bola taka komba mutu wana te ya eloko muke bobeleli bozalaki awa abedashu bozotala peut-être kaka nefiske ya mikeo bakopesa bino boke bosombi soki fufu. La grande famille bo aimer bo partager moi appelle ekota qui voilà donc lokola bino bozalaka soki bomoni mutu moko asungi lokola tomonaki ya matanga ya Jani awa soki oyo apesaki 10 000 euros soki choisi matata wana na minute c'est tout le monde choisi matata mais pona kozwa mayele ya koloba ke non mutu asungi oleto banda kosenga lelo to sengi lobi to sengi le lendemain to sengi kuna to sengi naza maladi na sengi mais boza na souplicité ya kosenga ba matériel ya musala na bino bo matisa musala na bo matisa technique ya musala na bino. La fille elle a bien dit ce qui est vrai. Donc place au bomoni mutu moko azo kaba boss moko abimi asika azo libérer bino nyonso bomi bwaki wana siko tango bozo mibwaka bozo tala kaka keno poche na yo moko ya keno ya fufu ya loso ya biloko akolia ya ba bien na yo personnel mais pona ko raisonner ko réfléchir ya koloba ke non musala na salaka
eza na besoin ya ba caméra, eza na besoin ba biloko boy, eza na besoin boy, eza na besoin boy pona évoluer musala bosukaka. Yango nde esali ke nona ya kosala analyse parce que na sima analyse bokufungwa matamu ke. Boso ya monani azosunga. Kotisa demande na yo naza besoin ba pareil. Pour les loko peso te lobi apesa yo le lendemain apesa yo botala kaka maman Oliva lembi déjà binoti. Bozo mayele te. Alors la dame a regretté loko wana. Aujourd'hui maman Oliva za sous na ba artiste et comédien te loko avant. Tout le monde qui décembre bo kena ko zo biloko. To bande ko tala to zo matière. To zo te bo kena nene kinga kati isute. Nenge zalaka bo voyager na maman. To mona kango lisusu te. Pona nini? Po bileli na bino eleki malgré bazo sunga bino na kopota mutu buzoba. Siko akwa bon ya koloba keno moni oyo ndenge saleli biso kweli biso bwena maman Olive. Na ebité ceux qui zamba tumususu bazo ki ba matos et tout je sais pas. Mais on a zoloba eza ya solo et puis c'est comme ça. Ceux qui bomoni boss na bino bosa makasi ya bileli na bisenga senga. Bosenga taba pareil ko. Bosenga ba biloko misala na bino. Biloko musala na bino po ata lobby mutu wana kozala te bino moko naza déjà na ba pareil. Po soki mutu asengi bino déjà ba pareil. Eza déjà que non, eza déjà bien pour na musala na bino. Que mutu soki asungi bino lelo asunga kabino kaka asunga kabino siko mabende bo se gena kate. Vous êtes trop à l'aise na bileli na bisenga senga. Ndeko moi ça pesa bino idée ya bien. Bandeko tobo ite mère azo libérer biso. Bala reza botala boye. Donc kuna bagangaka. Boy imaginer ba pesa bato ba $500, ba $500, plus de 100 ceux qui combien de chroniqueurs, chroniqueuses, comédiens, ba journalistes. Où n'est pas maman Olive? C'était combien? Bon bandeko bima combien? Hein? Mbongo ngo ya mboka ya na Congo. Botala nombre nano ya ba journaliste ba benga ba journaliste o penza ba kena ba tangela ngo classe ba journaliste. Likolo après ba journaliste ba chroniqueur ba chroniqueuse ba comédien. Président ya groupe a bengi si bana na ye pa bino nyoso na kinga kati ba $500 ba loso ba saki ya ba loso ba mafuta ba nini tout. Ya ngombe kutu moko batumi bale na yoka ngo te na yoki yango nde awa dia na lobi. Mais les kelinga bala rebima ebele. Ndeko moi sa kotisi dossier biba ndeko. Na étape oyo. Ndenge bala rezabo basombela biso ba biloko ya musala. Ba lukela biso atongela biso ate eloko moko awa na villa awa ya biso ba artiste to banda ko tournaka. Idée wana ezalaki te. Sinde na minicho so ibozaki na mayele. Ezaki mbongo ya Congo to boyi te. So ibozaki na mayele ngozala eloko moko ya bien pona bino nyonso. Mais le la Congolais a raisonnaka te. Ce qui mouninga yé na raisonnement boyini mutuana, c'est ça. Voir même dans des églises. Église c'est ça na désordre. Ba la bino ordre na ba désordre na bino bomoni yango keno amemeli bino de désordre na ordre na ordre na bango. Donc ceux qui batouaza déjà na désordre kaka komeka kutu ko yela bango ordre te po ba ko yina yo okebite ata poison ba chedi yo. Or, ndeko na bino ya mwasi artiste et comédien nani Diane apesa ki idée moko ya bien. Bo aimé bandeko bo partager toujours sur la carte. Toji kocholola aimé partager famille Libota focus toujours les autres autant 9e épisode. Toujours batté Poutine ceux qui a kusukela wapi na famille ya Turbo. Papa bokilo kuna ba ziza oyo pardon fimo déjà pardon tension bozolanda bandeko bo aimer bo partager na tikale juste na 5 minutes hein et là okuta ko umela awa exact ça juste ka ke non na eka ko benda ba artiste comédien matoi parce que to yebi ke no boss moko ko bima bo se gêner kana bisenga senga lelo bo sengi lobi bo sengi bo se gêner bandeko lelo ezala batu mususu peta mususu baba noko zone fils que quelque chose et pas maman Olive depuis maman Olive fait à kata je ne pense pas que non Yabima à s'en sortira tana ba bien wana hein? Je ne pense pas hein?
dans la minute peut-être maye de saison ah ce qui naye ba ka ba période wana ba ko pesa il fallait tana sala boy il fallait tana sala boy pona nini bozana maye le mukuse. Bref, nos artistes lobby boko senga lisusu soki boko so ata chance atake no mama Denise botika bisenga senga bosenga ba matériel ya musala na bino bosala musala ya koloba keno tozala ba matériel le moko oyo mboka na biso nde sombeli biso et ça propre bozo senga pona libumu me bo bosana keno musala na bino eza na besoin ya boye na ebite so na lobi mabe bandeko tosala analyse to banaka koya te to ebi basali nini ekendaki boyoki kuna te non o pe to sunga ngata na yoki dia na lobi bongo na bi non eza ya solo la fille elle a raison la dame elle a raison lelo maman Olivier wana azali susute azo yede subino te lokola lokwa bana yo pesa bino ba mbongo maman ona pesa pesi bino ba artiste comédien ba mbongo bolie mbongo na ye bolie bamsupe babanda business to boite mais siko na ngambo musala na bino bo raisonnaki ate loko moko te pona musala na bino akoloba ke non musala na biso eza bo tokotisa demande malheureusement ye moko dia na lobi nga naza fourmi est-ce que bakoyoka nga te soko tali ata making off otali making off ya ba Nigérien okotala ba pareil okotala ba caméra okotala ba biloko bazosalela musalo bi botala bino ndenge bosimaka ba biloko na bino ya banani c'est quoi ba micro ba nini botala boy moko tout ça. Alors bref ceux qui bossent mususu akobima je crois bozu déjà boss mususu ceux qui choisit matata boluka bosenga ba biloko ya musala mutu akosunga bino lelo lobi kuna neti mama Olive mission ya mama Olive bino ndenge bozana bino ba artiste je ne pense pas que non ata artiste moko akobima loba que non mission ya mama Olive et pas biso ba comédien zaki nini bokenda ngulu mais cette dame là ayana mission na vie na bino ayana mission po mbongo wana bandeko kokabela bino wana bandeko no way jamais natika komona eloko wana na monde entier na ba pays oyo natika ba pays tout na yebite c'est ça la esalemaka mboka ezolela nzala mboka ezala ba problème mboka ezangi courant mboka ezala problème amai mboka ba shege baleki mboka ba hôpitaux ezangi ba mbetu mboka ba hôpitaux ezangi ba kisi mboka ba makambo ebele ezosimba te mais mbongo moko boye ba obimisa ba opesa batu oyo ba travail akata est-ce que moko bande kolekela nga plus de 250 personnes 300 personnes ba kepa maman Olive kuna na kinga 4 mutu na mutu $500 $500 mbadi ko mbongo combien bibi et combien de personnes bazo souffrir na mboka wana ya Congo ça fait mal bolinga bozala souple ata ya kolobeza mboka Congo asombela biso pe ba matériel asombela biso terrain moko atongela biso ezala place moko ba artiste soki balingi banini ba badaka jouer wana bozaki na banini ana nyonso ya ko s'imposer parce que na minute wana azaki na matoye pa na biso na matoye pa na bino bane koyoka bino mingi parce que elle avait besoin de vous boyeba ki tina yaki na nini na bino te il fallait bozala souple mais bino botala ika ba mabumu na bino kaka mais bobosani musala na biso moko to filmaka na téléphone moko to sala ka boye na téléphone bomona keno eza bien te très louche très louche makamusu to mona na Congo na biso wana très louche bandeko bo aimer bo partager s'il vous plaît aimer partager bo aimer bo partager et ça biso bien bo aimer pardon aimer partager on est ensemble Zeka lisolo to solo là sur Diane azo regretté à koloba ke non ayebisa ba yaya o yakuta na musala alobi c'est bien maman zo sunga biso mais kozala bientôt ça la demande il y a ba matériel à biloko musala na biso
po lobi toyebi te soki lelo asungi biso lobi pe akoki kosunga biso mais le lendemain wana est-ce kosunga biso entre parenthèses. Et voilà aujourd'hui ami bendat. Bon, loba peut-être ba mususu ba artiste comédien mususu ba saki na privé, bango peut-être ba bané ko zoa, ba zo ba matériel, ba bané ko voyager na bon, je sais pas trop mais tangu dia na lobi ngo lelo, c'est-à-dire que non ba sombela bango ba pareil té. Alors bref, c'était au moins ça, la grande famille Bohémé, famille Libota Bohémé, lelo tozana film na biso yana ne discrédit 9e épisode lelo. Vraiment tozo ebate soki Poutine ako suka wapi parce que Aziza azana maloba azana avance maloba Poutine kutu na mungongo wana kokaka ne koganga ta kokaka koloba te tozo ebate ko sukela ndenge nini belle vie oyo nzambe façon amemaka biso hein hey. Bref, c'était au moins ça. Je crois mingi akolobeza te so na bina lekisa awa na kokosa bino nga na yeba na nga kokosa te na loba makambo oyo nazo maîtriser. Alors pourquoi pas na pesa merci na bandeko nyonso oyo bazo soutenir nga na ozangisaka ou encore na kosisaka jamais kopesa bandeko nyonso oyo bazo soutenir nga. Merci penza pona kozala wana pona nga. Merci na ba considération na bino. Merci na ba temps na bino, merci na ba j'aime na bino, merci na ba partage na bino, merci na ba appel, na ba message et tout, vraiment ça me va droit au cœur. Merci beaucoup vraiment maman Siloé qui a la écoute dans beau ça n'était parce que tous années chaque penza ye moko mi bengi secrétaire à BBC Mpoe. Alors où mais la maman nanga sika ozanzambe nanga pambola yo vraiment. Alors bandeko, c'était au moins ça. Beau partager, beau aimer. Nazo lo bango na c'est ko lo bango te ya ko ba keno chaîne na biso yuta ki ko za na problème. Et Dieu merci. Nzamba sali que non. Bazong c'est biso sous chaîne na biso en marche. Na monétisation nango. Alors tozo booster chaîne. Alors toko booster ngo ndenge nini, toko booster ngo na ba j'aime, toko booster ngo na ba partage et ça vraiment bien. Et surtout era ba publicité bandeko bo lekisaka ba publicité te bo talaka bi ah mama bébé c'est to tikaka totalela ye publicité et ça langa vraiment bien nzambe langa ako pamboela ngai bino. Alors c'est au moins ça na copine na suka ya analyse nanga je crois titre bomoni photo ya miniature na oti kolobe la Diane idée à pesaka pour na kosenga ba matériel les pas maman Olive bandeko ba bois ki ça et ba sepelate et tout. Et voilà aujourd'hui baza sous vraiment close na maman Olive te bakoza sous bakoza sous opportunité wana ndenge ni ça qui moment au bazaki que non ba sengi peut-être ba pareil banani biloko ya musala balinga bazwa na facilité. C'est au moins ça. Alors bon aimer beau partager tokutani prochainement bisous bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoe TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoe TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.